Bande kubatali ya kana ikine YouTube mboti na bino bisika nyonso bozi bongo opportunité ya kwanda bongo émission mokona lelo esengo zali yanga ya kokuta na susu na bino. Merci na Mikonjo azali bongo na sima ya caméra, merci na Patin Tsumbu azali bongo na montage. L'actualité en tout cas nous oblige, il faut pas contenir biso rigande ba msuza ko koma bozali trop côté ya lamu. En tout cas actualité zali bongo ko obligé biso kana ikine zali bongo église au milieu du village. Place actualité zali mutu to benga o ko fungola la porte na eko yamba biso yene to kokuta na epona mokona lelo to ye kokuta na moto bolinga ka vraiment mingi pa wapi to ko beta lisole tali bongo report ndenge ba reporter ozali bongo marche na bango ba mususu ba lobby ba mususu ba seki ba mususu ba lobby ke bande ko ala muka bali bongo mbongo bazali bongo corrompu ba mususu ba lobby ezali bongo fin ya reine ya o etali bongo coalition la muka. En tout cas bato ba lobby lo lenge badingi moto lobby a pousser ba argument na ye ya wana mokona lelo to kokuta bongo na mama Chantal ozali moko ya ba cadre ya coalition la muka na ye akomeka mpe ko expliquer biso quelles sont justement les causes où esali ke marche ozaki bongo mokona lelo mercredi eza bongo reporter tozali bongo na kati ya siège ya tozali bongo na Faden House et pa wapi ba uti pe ko bima bongo na réunion alobela biso pe zali bongo compte rendu ya réunion bongo mokona lelo. Mama Chantal mbote na yo. Mbote mama, mbote na baimboka nyonso bazolanda biso. Voilà, Mama Chantal sangozali yanga kokuta na susu na yo. En tout cas, quelles sont les causes justement comme je viens de dire tantôt, il y a rapport, il y a marche na bino. Ok, merci Ndeko. Baimboka basengeli koyeba na noté na lundi le 27 septembre présidium esalaki point de presse na kati ya point de presse wana totalisaki ete Ndeko Ngobila aza kozwa mibeko disons ba décision kolandisama ya mobeko ya mboka te na kodekretaka état de siège na Tchango. Tolobaki lisusu ete azokopekisa biso tosala marche na biso kolandisama itinéraire na biso nzoka nde mobeko epesi biso ndingisa ya koinforme pe epai na ye epesi ye devoir ya koveye na encadrement na biso mpona sécurité ya bamanifestant. Tomonaki mpenza ete ezalaki likambo mbilinga mpo ete bandeko ya UDPS bamarchaki samedi, bandeko Mboso basalaki meeting dimanche, epuis na ntango ya lamuka bapesi baraison kilikili oyo bino nyonso boyebi. Yango tolobaki ete ekosalama soki moke te, ezali droit na biso to manifester toko manifester. Le 27 présidium esalaki point de presse etalisaki mpe lisusu ete complot moko ekozalaka bongo kobongisama mpona koluka éliminer ba leader ya coalition pe ba cadre ya lamuka na kanisi boyoka ki yango na communiqué ya présidium na yango kolandisa manyonso wana le même 27 to tindaki lettre na Ndeko Ngobila pona kotalisa lisusu ete biso to ko marcher le 29 to sengi ete to kutana na yo poto harmoniser de façon que o assurer encadrement ya ba militants. Yango bomonaki à travers ba réseaux sociaux mokanda ezalaki invitation o Ndeko Ngobila bengaki biso poto eba ensemble ko harmoniser pona maimatali mokolo ya le 29. Yango wana pe ba délégation na biso ekomaki na terrain. Alors na sima ya kosolola na ndenge ya masolo na biso etalisami ete to reporter marche na biso lelo mokolo na lelo mais tokosala meeting na terrain Sainte-Thérèse le 9 na Njili na Tchangu tokosala meeting et puis le 16 tokozala na marche na biso oyo na mikolo koya toko préciser bino sur itinéraire na yango mais likambo ya motu ya koyeba ezali ete biso eloko tokoki ko privilégier lokola sécurité ya président élu Martin Fayulu to sécurité ya bakadre la muka pe ya ba manifestant ezali penza eloko ya motuya o esengeli to privilégier yango. Alors tango tomoni déjà que y aurait ba complot ko salema contre ba leader na biso contre ba manifestant ko luka ko créer ba problème ko créer scandale lelo pona ko luka ko sala soit ba exaltation soit nini o bango balinga ko sala yango pona ko latisa yango lamuka pe ko luka ko causer tort ko porter atteinte na ba vie ya bato yango tomoni ete décision ya report ezali penza ko déjouer plan machiavélique ezalaki contre le peuple et puis décision ya report et ko permettre na biso pe lisusu toyeba kotia penza makanisi ebele na dimension wana ya sécurité ya ba militant na ya ba kambinyoso oyo bazana lamuka ko bosana te ke Ndeko Ngobila pe atalisaki biso ete azali
tozali na incapacité ya koyeba ko sécuriser biso lelo na marche. Alors lokola biso moko déjà na point de presse to dénonçaki oyo ezali kosalama na ba officine politique mpona koluka kosala mabe na bakambi na biso ya lamuka pe na bakadre ya lamuka. Alors tozalaki déjà koyeba ete esengeli topesa bango opportunité te lokola ye aza kolinga te to démontrer capacité na biso sur terrain en tant que première force na mboka. Alors ekosala nini ekosala affrontement na la police et vous avez bien cette milice tribale oyo ezali toujours en action en ébullition pour na koluka kobebisa ba acquis démocratique. Lobby délégation na biso na présence ya bato ya la police pe na bato ya sécurité bazaki na hôtel de ville bazaltoana bazaki impuissant ya koyeba ko intervenir pour na ko sécuriser délégation na biso ekendaki pe kuta na ndeko Ngobila to monaki milice tribale oyo yaki wana pour na attaquaki bango. Alors ceux qui devant l'hôtel de ville en présence ya la police na barbe na bango bazali impuissant ya ko intervenir en faveur de la sécurité ya délégation na biso boni mokolo ya lelo la police wana biso to kolinga to kendo s'affronter na bango lelo. Non, notre objectif principal eza ko affronter à la police te. Objectif na biso ezali koluka bras de fer te, mais objectif na biso ezali to exercer droit constitutionnel na biso na nzela ya marche oyo to yeba penza ko talisa ete lamuka ezali peuple a boyi politisation ya seni, peuple alingi lipanda ya seni esengeli to bunda po to pesa ba institution ya malamu na mboka po ba institution wana ezala malamu esengeli seni ezala réellement indépendante esengeli pe to za na loi électorale ya malamu esengeli pe to za na bonne gouvernance électorale et nyoso wana ekoleka na nzela ya consensus autour de réformes oyo kobongisa seni po pesa biso bakambi ya malonga wana nde objectif na biso ya marche na biso po ete molongo mobimbe ba ete lamuka uto maponomi elekaka kino lelo apportera kaka choix na ye o aponaki le 30 décembre 2018. Mais tokolinga te tokende na affrontement pourtant toza déjà na ba indice o ezola ki sa ete vie ya ba cadre lamuka pe ya président élu ekozala na danger. Voilà sans ces reports na biso to continue combat yango tolobi ete le 9 tokozana terrain s'intéresse to bengi bana nyoso ya Congo surtout ba Kinois bana Changu boyebi que le président Martin Fayulu a moi na bino njili ya botami na quartier 12 biso toyi ko honorer bino tokoya na njili le 9 président élu ya ko s'adresser na ba imboka et kozali solo ya le choix du peuple na bao ya ye donc tozale belé to tondisa yango bana ya Moamba bana ya Funa bana ya Lukunga biso nyoso esengeli tozala wana pona kotalisa na molongo mobimba ete kino lelo to regretaka ndenge to polaka mbula kino lelo to lelaka ndenge o to ponaka ba programa ete donc nakanisi na mokuse yango nde to koikoloba na yo pona tina ya report na biso ya lelo kotalisa ete to déjouer plan ya banguna ya Congo oyo balingaki ba ko porter atteinte na vie ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi et puis lelo bana nyoso ya président Martin Fayulu Madidi bana lamuka bana nyoso ya Congo ba comprendre déjà jewana ebele ba bengi ngai ebele ba pesi ba point de vue na bango mais bato bazo linga ko tia likambo angolo on dirait comme problème ezande Kadiosha News bango nde bazo linga ko tia ba biloko ko kosa mais en réalité bana bana lamuka te ba linga ko créer ba biloko ezanga tina parce que bazo regretter que bango balinga ba saisir opportunité lelo po basala buzo bana bango na milice tribal na bango mais to déjouer plan na bango to lobi liboso sécurité parce que le président élu Martin Fayulu c'est le symbole de l'unité nationale, le symbole de la victoire du peuple, le symbole de la majorité populaire. Donc tokoki penza kosakana na yango te esengeli to batela yango po ete akamba Congo amema biso na bokangoli pe azala repère bipai wapi to bando kendo se ressourcer po to za ba valeur ya okamba mboka Congo. Merci beaucoup en tout cas maman Chantal botu kolanda réponse à maman Chantal concernant rapport ezate kende bande ko baza ko
kolobake lokola gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila ya interdisaki marche na district ya Tchangu bango bazala kaka na ba militant côté ya Tchangu yango bazako banga ezali nango bongo te makampo ya corruption ezali nango bongo te fait ya reine pe ya lamuka ezali nango bongo te mais maman Chantal ezali likambo moko esaki moi passe bandeko bazali kotuna pourquoi lobby ozali bongo délégation ya lamuka na hôtel de ville pourquoi basalaki déclaration pour na report ya marche ya mokona lelo na hôtel de ville est-ce que bazaki na babandaki kosta bongo bazaki na moto moko a poussé ki bango soit ou obligé ki bango basala kaka déclaration côté wana parce que toyebi ki na Faden House ezali toyebi ki na cercle la SP ezali. Ok, merci Ndeko. Oyebi na nous marche bandaki ndenge to proclamer marche le 15. Balobi te le 15 te corona. Bocha le 17 comme si le 17 couronné au lala. Mais dans l'entretemps le 21 to moni bandeko union sacré ba marcher, ba kepe ba buki, ba vandaliser na siège SID. Tolobi bon, lokola bino, boboy marche na biso le 15, bo maltraité ba konzi na biso, bo maltraité peuple, bo kangi plus de 60 militants, bo poignarder militants, ba blessé, ba tuba qui passi. Biso tozan a besoin de démontrer na face du monde que to lingi, to s'affirmer comme première force comme tozalara toujours pour na koluka ete to renverser situation. Mais bango ba comprendre ba biso ko tiki la muka et s'exprimer, ba tenir so ba koyeba ke la muka nde mokonzi. Alors il faut to étouffer bango. Yango ba étouffa ki biso. De yango tango to ko sala conférence de presse, to lobi to ko sala le 29. Et le 29 wana to komeli de Kongobila. Tokomelie à répondre à raté. Avec répondre via réseaux sociaux, que ça biso qui Tchango commis na état de siège et commis zone neutre. L'état de siège qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est normal? Tolobi eko qui ceux qui moquent parce que ça n'a pas prérogative na été. À cause de la décision tu es anticonstitutionnelle. Et puis lobby tango délégation ça là qu'on rappela qui est que ba décision nyoso ya zuana eza en dehors de la loi. Toko qui ceux qui moquent ko exécuter en conformément à l'article 28 ya Mobeko Konzi. Yango après discussion parce que la loi portant organisation de manifestation publique et sengaka tango bo informé toko solo na autorité urbaine pour na ko luka ko encadrer ba manifestant alors tant to sololi ya lobi la talisi biso pe que en tout cas azana problème ya sécurité ya ba manifestant et cause impossible à assurer biso bonne sécurité lelo biso moko pe na point de presse déjà te dénoncer que il y a des problèmes au ezo luke porter atteinte na mokonzi na biso et que to moni déjà bango bazo lakisa volonté te ya kotika démocratie respirer bango bazo lingande ba réinstaller dictature est-ce que to kotika bango ba réinstaller dictature wana te tango to soli na bango to lobi bon lokola yo lobi que okoza à mesure ya ko sécuriser biso le loté biso to reporter marche na biso le 16. À dans l'entretemps toko la meeting na biso le 9 na Sainte-Thérèse parce que yo za ndingisa ya ko créer Tchango te zone neutre. Et puis na ceux qui te lobby état de droit et sengela na équité nzoka nde to moni bato ai deux pes ba marché to moni bato mboso ba sali meeting donc raison moko pété yo koko peksa biso to sa meeting yango wana lokola bayokanaki nde biso tolobi te esengeli kozwa mpe bandeko délégation ekendaki kuna emoni ete esengeli kozwa peuple a témoin kolakisa na peuple ete toyaki ya kobatama te toyaki tosololi tala makambo toyokani yango oyo donc le 9 tokende Sainte-Thérèse le 16 tozala marche na biso soki bango balingi lisusu kosala kavuyo wana nde peuple akoyeba ke ya solo batoyo balingi koboma démocratie lokola babandaki yango déjà liboso et puis biso tokozala na droit ya légitime défense toyeba ko protéger démocratie na mboka Congo tala tina oyo tozalaki na bosenga emonanaki ya kozala na soit vidéo wana et puis na mukanda oyo bango nyoso batie mokoloto pona koyebisa bango tant to koma le 9 tala yango yo to sololaki le 16 tala yango yo to sololaki voilà le 16 ezali bongo meeting na Tchangu et puis le 16 nde ezali bongo le 9 pardon ezali bongo meeting et puis le 16 ezali bongo jour oyo wapi coalition lamuka a ko marcher à nouveau maman Chantal Dunito Kabwana yo maintenant to tuna lobitan bozaki délégation ezali bongo kutana kina gouverneur Gentini Ngobila est-ce que cette fois-ci a pesi bino autorisation ya ko marcher na district ya Tchangu
ye aza na ndingisa ko autoriser moto à marcher te parce que article 26 ya constitution et à permettre bino quand même aza pe na ndenge ya ko permettre te parce que ye problème na ye selon la loi eza ki azala informé aza déjà informé. En plus, Tchango ezali commune, disons district local wa district nyonso. Donc ezali na makoki na ete na sur base ya loi moko te ya mboka alobake tokoki kosala manifestation na Tchango te. Donc Tchango eza kaka district normal neti ba district nyonso. Preuve yango wana le 9 tokosala meeting na biso na Tchango. D'accord. Quand on dit à réunion na bino botu ko bimabongo tout à l'heure. Non, eza réunion na biso interne, eza besoin de micro te. Voilà, merci beaucoup en tout cas maman Chantal tokombo na suka 30 secondes sokoki ko lancer message na banto nyonso vraiment balanda rabino. Vraiment na koyebisa bana mboka Congo totikala toujours derrière le commandant du peuple. Tozala toujours na confiance. Nyonso azosala eza pona intérêt bana mboka Congo. Alors tokoki kotika te ke mwana amela biberon na moto esengeli ezwa mwa pio. Tokokaki kosala marche lelo te au regard ya ba indice sécuritaire oyo etalisaki na mpwasa na kaniti boyokaki yango na point de presse ya président Malamuka oyo bazali koluka ete baya ko attaquer bomoto ya président Martin Fayulu pe na ba leader ya Lamuka Adolphe Muzito pe ba cadre msusu ya Lamuka. Alors sengelaki ko de jouer yango bino nyonso tozala derrière le commandant du peuple. Rendez-vous moko kaka le 9 nakanisi botala pe tweet na ye a tweetaki lelo bokomona que papa asoli na bana na ye boko comprendre sous makambo ebele. Donc le 9 biso nyonso na Tchango na Thérèse Sainte-Thérèse pona ko honorer démocratie en mboka na biso. Voilà, merci beaucoup maman Chantal tokombongo na suka émission moko na le pa wapi to ye na siège awa ya coalition Lamuka bazaki bongo na réunion coalition Lamuka te to ye bureau privé à Mokonzi. Voilà. Na Faden. Voilà, merci beaucoup en tout cas maman Chantal pour l'éclaircissement. Dans le bas qui tantôt que tu as dit bongo na Faden house et pas iwapi maman Chantal tout bongo porter biso correction lobby ezali bongo bureau privé. Oyo ezali bongo ya mwana mboka Martin Fayulu. Toi qui koloba o etali bongo report ya marche na bango maman Chantal a expliqué ezali te kende toza koyoka na ba cité de toza komona ba réseaux sociaux bango ba lobby kaka ba dongo la miso bazaki na sima balengaki bongo ba kitisa lisusu makila batangisa lisusu makila ya bana Congo bango atonke ba patriote en tout cas bango ba éviter ki yango eza nango faiblesse te eza nango pe corruption te eza kaka ke ko épargner makila tangi mingi jusqu'à quand makila ko continuer ka kotanga yango bango côté na bango baboya ki ko organiser bongo marche bazwa ki bongo ba yokani na bandeko ya hôtel de ville na la police pona le 9 ezali bongo meeting et puis le 16 ya mois prochain ezali bongo marche. Merci Nabino batno so bazaki bele ya kota na biso so ki bo sepe na émission mokona lelo bo partager en tout cas bo aimer pe émission na biso so ki ezali mbala sika po na bino ya kotala émission na canal kin na YouTube en tout cas bo s'abonner massivement. Merci Nande Komi Konjo bazaki bon na sima ya caméra. Merci na Patine Sumbu, merci également na Gimputu maestro ngala bino tokuta bo mokolo ezali koya. Bye bye.